azali eloko yo ekoki ko mema Congo na développement te. Azali eloko yo ekoki ko mema Congo na développement te. Ye azali obstacle na bolamu te. Donc il faut akende. Moto yo akoki ko mema Congo na développement te pe na prospérité te na sommité. Mbote Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.